C64 opposition awa maître Clément Mouzazali moko ya cadre décidé parti Charles ya Martin Fayoulou à réagir sur ba propos ya Augustin Kabouya Yokaye. Ndeko nakoye bisayo oye na respect nyonso tozala kana yango pona bato mingi bayebi ke soki moto ya IDPS azoloba makambo ekobima na munoko na ye 99% sur 100% ekozala lokuta abuki lokuta pe azangi eloko ya koloba lelo molongo mobimba basengi banquête indépendante banquête salama bongo biso na bino tokoya toloba me yebisa ndeko Kabouya ayebi bitumba oyo tobundaki pe sans nini topesaka na bitumba oyo tozalaki kobunda ensemble na bango mpona démocratie alinga te ayeba ke troisième mandat ekozala te mpona Félix Tshisekedi. Pour tous les restes oyo azobenga lokuta totika bandeko oyo bakosala banquête omoni baorganisation ya minene ya mboka ya mokili bandimiki basala banquête wana totika yango bongo tokomona toali moko ya bato oyo tokendaki kozwa ambulance pe totambolaki na ambulance elongo place tomemaki bato bazokaki la police alandaki biso tina esika wana. Donc ndeko Kabouya azangi nde eloko koluba pe soni esali ye amonake bato bazali maboko pamba na armée na la police na ba force du progrès oyo eza milice terroriste bazoya kosala bozoba bosoto basali wana. C'est du jamais vu dans l'histoire de la démocratie.